message à soir à lelo na yeso ke na sepeli pona kozwa pena occasion pena po dossier na nango déjà na mbile pa nanga na ya yo tokota nango yaya mbila aza ya yo te ngana nanga muta SDF te yeza lokwa yo te ndenge uta na tozanga esika ya olala chimene pona information na yeso ke rando bandi bandeko bo sepela rando pene bandi rando ya mama na rando du siècle nan bomona te na yebisaka bino elo mo na bibo mona ngandoki bozonga ndoki makamoto wando sona Manuela na moi Manuela yokingaka na likolo nesi Manuela na bi mama ma chérie lala dodo wana makam baloba est-ce que bosu bomona plusieurs personnes Pati Barbie mabe Sandra Mwanza 3 fois carré moi si mabe oye pa inani koko ebola kuna mwana mabe oye pa Manuela kitoko mwana mabe oye pa mamingeni mwana mabe otete lo bomona asali ne film wa video wana ngana okamwa ngana muta ba sentiment hein ofinga ngana kozala na yo te chimé na popolo otete la loko ele o mususu siko na okopana te mbala mobomona ka ba aventure internet bino osala na ba réputation ya bato manu lo landanga eza na bato basaka na ba réputation ya bato réputation mutu basoma yango te makati oye pa mi soldat babebana mi soldat apesa mbeto alala matele éponge na bana 4 yo ekotiele munoko komoloba o mobala mi soldat olingo mobali wana yobise lakisanga esika nga alingaka yo nana mwasi na ngana bana chimeni yo non seko chimeni non seko sala attention na bato bazvandela 2 ans na ipso vérité sala attention na eseko ke rando ya yo na Manuela na boy kolo bebele mama Zwakata na yo linga lisoko na olinga nyoso vana no na parler ko na koko na yo ti eza bien wa moi si internet te oyo fa ni internet tu es en train de nuire la vie des gens tu ne dors pas la nuit tu prends tellement de comprimés la nuit que ça te donne même pas envie de dormir tu abandonnes ton mari na lui conjugal oye kan internet na salon kaka po juste obeta ke internet obeta ka live na kota kina na finga kina na sale muta liboso ayelo makamunya so moko tsiko to bona balo mitu yango shimeni yo lala ate bobo kangai libanga o tala mbua o yazena sima bato ozobeta clavier ba commentaire tout ce comme lo bape shimeni yo kaso lekinga vraiment na munoko kande na vandi bona ndenga esprit olekinga na mbanga ta mwasio moi so caleçon salité bomotoni salité makolo salité nyonso ya ye salité misu salité monoko salité abimisaka ba poti déjà na tongo vrai chéri ala mukakana kitambala bola mukina kitambalo mila kisobi oui omoni na tozo zela bingana Manuela tozale na biso Manuela atie mutune pemeni ya mobali na ye na tolo ngana vandi na ngana bita ba dessin animé tala wa dessin animé chimen wa dessin animé welote wadi pungu pona video na seconde yaya uyo zolobela makamambila tika makamambila yelanga na internet okopesa ba réponse oswana na blani nini bowela nini Manuela siko kopona likamungana na ngona randu na chimen to wela na ye nini to swanela ka nini ifo yoloba ye mwasa libala nga ko célibataire to wela na ye nini bula na boy kolo bebele to kuta na dans peu de temps mais sache-le que Chimène tu n'as rien transmis à mon égard en tout cas Manuela makambo yo lobby ezawa na tia nyonso oyo ezali tokobenga ngo rando te oyo ezali question réponse Manuela est-ce que eza rando te eza droit de réponse ya lobby tosola na biso relax yango omoni nalingi na démarrer nazo freiner ozomona donc bato oyo nyonso balingaka blanino sako Manuela kitoko bozala calme live alelo eleki eza nango eloko te eza nango tricage ya buzoba ekoti te en tout cas pona biso ekoti te bomonde na seconde to analyser binoka juste pona relevé bancaire boye bake bana bato bana ba cerveau montaire ça veut dire que soyo tozate eza na bato oyo bazo travailler kati ba bimsela bino makambo botala siko Chimène yo zo bwaka bato so déjà batuni obwaka bato okomo bwaka bato mibale kasi eza ba faux profil yo moko muto gérera bango eza ya yo moko yo muto créer yango
parce que soki batunaki yo question moko owelani na Manuela nawelani elo te te Chimène wana bolingo na bato te olinga bato na bolingo solo te yaya olinga bato na bolingo solo te Manuela s'est battu pour toi pona yebi ko otalanga na nenga systématique Manuela s'est battue pour toi abundi mwana mwasi wana internet mobato yebi boniko ngai kutata yo na bando kotela kuna oyo Yolande wana ngana bunda lokwa Manuela te pona zena ba réserve na yebi te lobi na ngame Manuela omoni Manuela prochainement ko na nenga mabete senga Saint Esprit ide yo kokota bikota kota batu sute na nenga mabete ya solo ko Blandine uniati parce que modèle obunda nzoto lata likambo lobi nga moko avocat tale bembe ya Chimène alala kalelo lobi ala muki lobi tale bembo yo azanga vitamine na nzoto tale mose tula nzombo yaya nini yanguko ozozo pe munoko yekoloba ofinga Manuela na ba synonyme okomo yekola makambo bato bafinga Manuela mais tele masko lokwa avoye momi yako s'affronter na Manuela na yebisi yo okolala yende professeur Blandine na sengi na Chimène mira batute po yepe tanga banda ko répondre koko ebola abando yaka pa Manuela yambelo kwa journaliste ya batami ba yambete na sengi rando na kati ya Facebook ni na mir achenga na che Chimène osakanelelo kwa mwana popi toleka todi wapi tokosolola nini zonga na miri no yaka tosa no video na lakiso coaching ya edi na yelo na tenia ya edi yo yaka mwana yaka azali mwana oyo bafingaka so na biso wana no luka vérité place mbongo ekangami yaka nona bando chaîner yo yaka video apesi résultat alobi te azokosela mobali no makamu eske nalinga tuna question moko bino bokanisi omoninga nazana nga mutaba sentiment te je sais comment les jeunes sapeurs vivent en Europe ngana bokolo bamboka te na ndima ngona ndenge esprit mais na mona pota tongo na yebi comment ba sapeurs ba Nikes bayaka ba Patrick Meka ba Trésor Ngando nazo so ba Céline Kina fumda ba forme na yebi ne ba vivaka na yebi pe na ndenge ba vivaka na poto. Est-ce que bino bokanisi ke John Sambi akoki koluka asakana na bolingo ne likola 400 euros? Nakamwe mama mobalo ayebi koluka mbongo ayebi valeur ya kokata pongi ya tongo ya 6h ye wana azokende koluka mbongo tala ako kata tomate te ma ako beta kayo ya solo ya mibali mukati matungulu to tomate rien John Samba beta kapena kayu peno santi ke mobala solo mobala zanga libumu. C'est terrible hein. Avant de devenir un milieu, un copain, un fiancé de quelqu'un, regarde déjà ton homme. Chimène non c'est ngobona lo balingala peut-être pour se comprendre bien. Pour na moni français ya yona yanga to pour se comprendre bien te yo lo ba français na lo ba français t'inquiète. Yo kutoza na basse pena yo za mbua na nga na ba diplôme. Nana na kata yo zaka ona nozo ata mon côté parce que za la pondeuse na poto bordélique. Poubelle. Déchets de l'humanité, mobimba ya yo mwasi. Sko no tu no yo zuaka, mobali na yo. Sala nano ata na nenga ndoto lotaka ata John ko, lotaka yata. Pona mono oza na problème. Yo muto sala choix. Yo muto ozwa koko na kati ya ndako. Ni garçon, na tata mokolo makole lemba makate lemba. Abinde diembe na kabu. Irbe yango mona Chimène na lata maître loma neti na filme asundola ye abwakisa ye na teya ye batetela nde biso toyeba kokanga mibali na katikati ya makolo nazopesa bino adage moko nazongisi nanu filme na sima. Nous allons réfléchir par rapport au passé parce que ça n'a préparé qui question wana pona Manuela mais te reposer en plein live. Ça sera du professionnalisme, je vous promets. Ça sera du lourd et du chaud. Et ça, que non, parce que Tosolana Manuela n'a pire boy na boy et tout ça. Non, il y aura une grande différence. Non, le bano boy. Chimène, ce qui te tient professionnellement.
na ndenga makambo ndenge mokili ezotambola eske yo pena soi-disant ozali déesse osala bavie okoki kosuka na koko urbain okosuka ni t'arrives pas à te regarder en face tu n'arrives pas à assumer bapati barbi o bana kati ya bandako soi-disant ige mais igaza jeune chimene oza l'échec ya bafi nyonso oyo bosalaki ndumba na époque wana wa l'échec na époque wana baoyembelo ayoleli wana blandine aolala pongi mona malamu na kati ya ndako yaya nini yango boye na bato ko yaya okoma na problème grave avec tout le monde envers tout le monde biso tofongoli piste yo lobiti oyeti koloba te ke okoma na problème oh non ndenge naza boye je suis malade comment malade yango ozweli bato nini okiste soki over non ele oula la folle là wapi nakomaki nyonso tu as affaire à une pro hein, à une professionnelle nakomaki nyonso opération ngo basali wapi yango basali eza wapi nzambe na bomoi wapi yo ozosalela nga bastatue chimene avant ya kofinga nga bula avant ya kosimba nga ndumba nyonso oyo olingi est-ce que otali le passé na yo obota bana combien de tata parce que là pena nazo yebso no bi nga kuna osaso ba jeter no osaso ba jeter loko to bando luka ya ngwana randwe fongwa ma Teresa la polele pesanga bi identité na ba DNA na bana na yo betela batuli solo to ngolo ba keblani no sa kwa sombi likamu mais non na sombi likamu na nkope na informa yo déjà et on a moni Manuela potani no na bite on a ndeko na ngati moni brita kana ngalo batozo ravol biso to kita matete na ba kisensu kuna yo kende soki nga munini to yebite e mona tuna natala ke longi na yo mongol wana kozala outa ba shinte nzambe outa pekete kuna place ya balia ka michokwi parce que longi na yo bien te mongol penza wana ba défaut femme ko ba défaut chimene ah non ngana popola mais na doser pour donc vendre là ta 4 ans de temps popola pour yo so sambwa na yo donc no batsa poto vidéo olongo na rando na makam na bisa internet oyela biso le ni internet apa kindumba oyela biso ni apa kotinda bato bawa ko mabanga na juste pour que nous si bisa libanda olala na bajo parce que mobile no na kati ya ndako akoko olala o bien te mais ce que to ba boaka tango aye na sepeli makasi na fulo lelo te faux compte na fulo lelo te Manuela kitoka utolo bakomu na yo zela na popola ye na ndambo voilà faux compte goodbye na pesi au revoir Manuela comprendre ba faux compte ngo bazami balé voilà na auto bloqué yo voilà yo lisola justice oyo zo la biso justice chimene il faut lobela batuke na 2018 j'ai été amené likolo ya zuwa po natonda kam babor ya jonanga te natonda ke tolo mo ya jonanga te mobile na ngai atele makate na force kande a forcer po akotanga mais po na tele mise bor alala na ye Alexa tellement ton na musala mokati matungulu fonctionnaire ko tele mate yango na sko na zuwa jomo boye pembeni moi sa libalo zui mobile pembeni akelo olalo nyonso alingi abengi yo mwana oyo bota eza zemi ya mobali wana ya yo ya mobali andaku te par rapport à mobali wana ndo mona ke mobali anga sutuki amoni siko akuta na Blandine Osako asani akwai mayanga Blandine Osako alingana e Blandine Osako tozalaka na biso tranquille comme d'habitude et peso ki pelekese osalelanga ba faux profil bandeko affichanga na internet comme pas possible afficha bana na ngana internet afficha famille na ngana internet basi ya baya na ngana internet chimeni nyonso yo sala na kamwa yo chimeni soto teleminga na yo mona minito na tina ka kitambala na mutu no make-up maquillage te biso to yaka kaka ne Manuela lo bato kata na kapenza to kati kupo ye to kateli yo kupo ye na Egypte to kateli yo sko yo makolo brancard makolo beta boy sko yo se comparer na nani ta mwana batangisi ndenga oloba balakisi ndenga ofinga ndenga ko se tenir na caméra chimene kaka ndenga oloba ko bi mututu ko mutu nyoso wa finga yo mais chimene olekinga na mafinga te na ksana nga bamboka te olekinga na mafinga te na lalela ko se pendant 2 ans
oso mona muto kanso bosani po batuni yo question yo na blandi no sako bowela ni no ko répondre ti falo lo bakeno nazala kabula nazana mobana kati anda ko mobali wana lala anga bien te nazwa likangu mo boye libana me likangu wana asepela na blandi no sako aboyanga ya wana na kangama blandi no sako na nzoto okokolo bate poane yeba ketango afisha kama kamba bana nanga n'epoque wana tout dossier no eza na mbila nazwa kombo no makamu nyonso adresse na kena na modifia pe adresse no ya la Ferté Gaucher na modifia ngo chimene ngano rendez-vous kokanisa teka na Emmanuel alobi kokanisa teka non yo soko kele osote le premier ke funde pambila nde ba opeso raison non mbila ana mayele ana batatinda ka ba ko mena enquête ba iba nani aza contre nani abanda muninga liboso nyonso ezali na identité nango uti ko afficher kalate identité wana yeba ki identité wana eza kutu sur valable te nga kende États-Unis chimene yo kende ata malukute okende ata kinkole te musala na tellement psychopathe na internet musala ofinga bato keba alors nalobaki likamba 400 euros nga na kanisa ke oyo aloba likamba 400 euros pozongisela Manuela yo lobi otumboli nga to kopa de tene na sombi lisolo mais na sombi lisolo na nko Manuela zande kuna mwana ni Brita donc nakosoma ngo na nkope na monda makanai place Manuela aza na problème nakoya place nga na problème Manuela oya bon mesana nango et puis Manuela aza kasayen mutetela bino nyoso boyeba ngote bino tout boyebi ngote donc nazala ku na problème soki na yebi ku ndeko na mutetela donc dégâts bino nyoso boyebi nga na likwa nga nzala to na kena wela bato po batala nga na internet non na vani na Manuela mikolo bo mesana na vani na nga na ye tranquille et puis ce qui est important chimino et pourquoi Manuela a manqué au respect si ndeko na nga mutetela penza oka komba amana komba batetela voilà boyoki boyoki surprise bino tu bobanda ko tu no bofinge mukongo mutabandundu muluba muswahili peu importe nyonso bolingaki boyebaki ekolo na ete vous ne saviez pas c'est de quelle origine donc mama nanga amana wana bozotanga amana eza komba batetela amana mutetela 100% mama nanga mutetela à 100% amana komba batetela donc papa nanga za mundibu mama nanga za mutetela 100% donc Blandine toza bandeko donc tokozonga pe na lodja so to komi pe Kishasa ngo bazongi biso babito zonga tokozonga lodja biso nyonso voilà ko mwana landa aka ko to mama tout à fait merci à toi ma chérie. Donc, tozo kende a mis ça tout parce que non le belabino vite fait pour tu vas comprendre les lois en angora noté ça tozo ko expliquer Chimène yako tanda non okoti kangana pe explication lo moko loba na yo ma chérie loba tianga na haut parleur oza déjà na haut parleur nyoso lo baba zo yo ka déjà bazo kanga na ngana beta na sola na profiter pe na lo bali solo Blandine jour ngana sala life oza na kati na lobi Blandine il faut to solo la Blandine photo solo la blanc photo solo la Blandine photo solo la to bongisa yo na Chimène il faut bo solo la Blandine nga Manuela na luka yo na émission Blandine otie la Chimène avant na luka yo to solo la na Chimène Manuela na moni Blandine na kati ya life na o Manuela luka oboma moto entre nga na Blandine po soki nga na Blandine to bomi moto to kosala Chantal Motema pasi bomilanga moto na Blandine po Blandine kotala ebo na kati ya life no alaxike bozala na problème te bo apami ngana ye tozala mo ba problème amike c'est impossible pour na bata mokili ba mona ngana Blandine mais Manila kotiena na Blandine to bongisa akom to koma ko bwaka na ba life ba mona ngana zongani na Blandine na ebiso ke ekoboma koto ya Chantal nde sala ke Blandine jour o nga Manuela na tombola téléphone parce que ngam na benga yo to sola bien Blandine bonia bien ngadi blanc normalement ngana yo to yebana te to monana te mais to fingana pona kokotela mutu moko mama bagegi tout à fait mama c'est vrai ngana to wana biso ne loko te ke alien moko boye o to kotika la binyemi ya vie parce que nga bana bafingama pona kotela mama bizengi yo pe kuna ofingama po o protéger la peka mama bizengi ngo lelo ke to koma sali na internet vérité là tu as un problème mais eloka na ko tenga yo Blandine soki moyen ezali boko iko chape na Chimène na ebitelo ni bo welela
mwanda muka na yo kame soki moeza bokoki koswana chimene parce que chimene ana problème te na yo oloba na nga boy Manuela soki na yambi demande mino na Facebook parce que tozali na problème te na problème na ote eza ba makambo toswana tokutela bato mais chimene naza ba rage ya chimene na vie na nga na lobake na ko pardonner tout le monde sauf chimene na bise Blandine eloko nini balimbisaka te ndeko na nga la nuit porte conseil soki moye ezali nasengi kasi namoni ke opesi nga point de vue no pendo za déterminé olingi te tokoki kosala ta semblant te mpo na mokili pardon yaya osalaka tobwakaka kombo na ye oloba na nga okoraisonne na ndenge mpe banda na solola na yo chimene wana koko shikito atikala lisu kosala video te yo muto banda kosala ba video na nga na Josiane ndo koma kobwaka ye parce que biso mutu finga oui biso mutu to senga yo obwaka ye mais chimene suwe na ye zalaka ke asolisa Blandine apusa na pembeni ya Blandine mama atika lokuta nga sala munena na boya te ye mutatinda nga na luka yo azaka na posa na yo muto boya ayebi peke Blandine ti azobwaka yebisanga Manuela merci et ça là est bien quand ndengo bwaka ye parce que ye mutatinda nga na luka yo alors chimene tika balokute zanga mutuna makoneti yo aveugle ya mwasi ya boye chimene oyebo loba to za baba nani pena ko linga na internet awelela kozana na mutu kwa chimene ayebi ko loba te yo moko no poya ko loba nga Manuela muna pusio makoko na longo yo na sima clavier na bimisio na écran na image bat ba mona yo ndoki oyo abata maka na sima ordinateur nga na bimisio boye na ba video chimene nana yeba ka na ba video pour que le bateau batu bazo luka una bois qui si chimene ozaka na importance te succès et boya yo chimene o umeli na rando me bat baye biote koko shikito aveugle Blandine o eze mission na donc na kolo na ngalo bakali bola mama ya urbe li bola mama na yo akufa lisu bien de tata na akufa e bembele binebi bemba ba kusu e matela tata na ona cimetière donc Blandine continue na Merci beaucoup, mon maman. Merci. Toko melate kande to solo laki. To melate. Donc, chimene, vérité zali que on récolte ce que l'on sème. Si tu sèmes les vents, tu récolteras la tempête. Parce que mon pépé, na tempête qui na esika moko. Ça veut dire que mon pépé tango ezoya, tempête ye, et nyati mbala moko, batunye so babanga bakanga ba porte. Ce qu'on a minute, on a informé. Au moins, quand on a accès à un ralentissement, na minute, on a informé. Ngonge koki. Tempête koki. Oh yo lona. Ngano to soni mikolo. Te voyo ki verita Manuela ti. Mais yo kanse nga na bosana te. Nga vandi la batu kuse ya. Nandenga mabete depuis na banda makamu internet. Mudo genre mutalo ba mabe na ngatoni. Na ye bande batonga mutute. Tokotonga ennemi otozana ya en commun. Que ngana tonga le Mireille Moboyo ngana monate dans l'obéla mutuno habité. Talingate, c'est pas mon blême. Et puis ce qui est important dans la vie, tango zana muto ensemble. Soki muninga zobetelo lisolo. Oh nini susu. Ce muninga obetelo lisolo, soki muninga betelo lisolo la vie n'est privée te, kokota na vie na est privée te. Et lo que ça la respect en wana, respect za réciproque. Wana bezo ye bate ke blan na liaki nini? Asomba kinini, asala kaneni poza oya azali, qu'est-ce qu'elle fait? Non, to yebani internet to suka internet. Ça veut dire que Blandine to a un problème. Yo Gisèle ya okota to se soutenir mutuellement. Et lo que bébé sa son internet parce que chimene elle est curieuse. Alinga oye baba via batu pa tourner na ba faux profil na ye, mutu moke elle a au moins plus de 20 faux profils. Nelsi binok elle est psychopathe. Botu na batu nyonso babete la bino une personne instable psychologiquement. Chimene tu es malade. J'insiste là-dessus. Okoki ko répondre te batu nyo ba question ebele Blandine to osamba o chimene na sepeli. Pose à la 20 bobo ka mutu. Mais ezana mutu mususu ko boa ka mutu oyo ka posa lengi, posa vivre. O senti que libanga peni evandi. Il faut pesa nga merci chimene. Na bimisa kibondumba na yo. Nabimisa jalousie na yo, nabimisa hypocrisie na yo, nabimisa kindokino lisu na internet.
Bolim Sanga 2 secondes. J'arrive. Repartagez, moi, mon quête pendant 30 minutes. Attends-moi 30 minutes et ça la biseau là, il a. Attends-moi 30 minutes et ça la biseau tokos, hein? Bon partager, attends-moi 30 minutes et maman, moi, ça, maman générale océan, Tumbimbo Kaya. Et le bas Manuela qui toko monter ma John Sam, maman générale à Tumbimbo Kaya. Yo te kimia batu ba ko selo makambo ba faux profil musu yana na isaka batu ba faux profil musu se faux pesa bango merci to na ba faux profil musu so mona ozobenga neti Fabien Chou muta ebelongi na ye azate mo mona zo solo la no kitoko ataka ka kimia Fabien Landula Fabien Chou hein ataka ka kimia nazwa papier hein pona komaki nazwa. Voilà, c'est parti. Les autres, ils ont CP là. Voilà, papier. Ça y est. Je viens de déposer ça. Voilà. Bon. Na pourquoi les lots, tu me canal nous introduction, na benga no Manuela, voilà là. Na benga, et pour l'information, na bino, Manuela, normalement, c'est une ta live. Et là, il y a un petit problème. Il y a connexion. Presque quelques appartements et pas na bango. Bah na connexion. Donc, méchant. Moi, na maman, moi, na on hybrida, l'obité blanc. Na choix te, to zela, mukolo to kozia, to ya kakalikamute. Ngapena yese na bipo mezata, ele yu elenga, donc, to ke na muka bongo. Chimene pour l'information, nga bio muto panzana na Manuela po linga ko yeba via batu. Nga linga yeba via mututi. Okotu na batu nyoso na vana na bango. Na linga yeba via mututi. Allô, moi, maman, Limbisanga, ma chérie, bonsoir. Nakoti moi live à mokie. Avant na kona bano panza poke soko lingi olo basiko obi olingo zela nano yo kanana makambo. Ok, natio pembeni hein. Natio moi au parler repesa batu bonsoir alors ba yo kayo. Et maman générale hein, Océan Azali. Maman moi c'est Azali, Esther Rodriguez a pas Azali. Bon, pour na yebisa. Bazo yo kayo mwana mama. Oza na kati ya live hein? Na kati ya live oui. Ok. Bonsoir na batu nyonso oyo bolandaka Manuela kitoko na bino kina rambo ya edi mpona lelo na mingi oloba te RDV ntango mosusu ekozala te lobi wana donc jour na oyo eyebani te me nakoya Manuela ayaka na bapreuve donc tokosola mbala nsima bandi lelo eza mokolo na yo yoloba nasoka yo. Merci beaucoup, mwana mama. Mwana mutete la tongo. Natio na haut-parleur, hein. Soko lingo intervenir, ba oyoka yo. Hein? Voilà. Yambo ya liboso. Ndengo yebinde makameke ndaka na komaki. To uti kolanda live moko. Parce que to yebaki on depuis moi yebase live sur statut. Ngana Manuela totalika to seki. To solika na phone. Nga zena libanda. Na bielo kasika boye la biso ezate. Zane baye la biso ba pièce asika. To yeba nenga ko solola. Mais na monde na comprendre te bat baye li biso bloka asika. Te ngana kanisa ki ba se biso live tellement soni eleki. Bana ba fingami, mobala fingami. Nga gase boye la biso 400 € ba ya opla so preuve que 400 € yango yo to ye nango Manuela tika ko finga biso. Mais l'autre na monité, non, yo kaka ba blabla, elle a fait un virement, azongi sa kiboy, asala kiboy. Non, on s'en fout de vos conneries. Lelo non résumé ka likolo bozo abiso kalate. On s'en fout de vos conneries à la con. On n'a pas besoin de vos explications. On a juste besoin de l'argent. L'argent sorti de la poche, peu importe de quelle manière. Mbongo et bima, qui biso toi on a besoin de, il y a 400 €. To 5 000 €, te ne bosse la biso ba 20 ba 2 000 to simba biso nyonso, ba 3 000, ba 50 000. To simbaka. Est-ce que mutu so ana 50 000 fois ya olakisa bino bandeko? Na mokilo ekoma ya mabeboy. Hein?
Muto ayebi valeur ambongo muto atokelaka. Chimene yo tokaka te. Muto atokaka eza mobali no mukati matungulu. Urbain da atokaka. Yo te? Yo ozalaka na mbetu yango no monaka oza psychopathe à mwasi. Nga na ofingo makama sanité te lelo na oyelo na douceur. Et puis na otalisa mokili bande ko bo partager vidéo toke musika te peut-être 30 minutes pas plus. Parce que tokoya. Nga na Manuela tokoya. Boye bake kozala likama pièce contre pièce. Manuela zo poser nga na opposer. Ozo comprendre toko kene nango na nenga intellectuel. Rendre intelligente. Boyoka ki dernièrement tolobaki yango rendre intelligente. Mutazo finga mutaza te mezalande pièce contre pièce. Olobi boy to répondre yo boy. Osala boto zonsi yo boy. Et puis yo mama yele soit disons za mayele. Okomi tout na yo moko devant une glace. Est-ce que likamo nga na sala mo mwasi wana eza ya solo, eza malamu ou bien eza malamu te. Voilà. Donc ya liboso Manuela kitoko motema bata John Sambi pesa papa ya bana na biso bambote belé sika azali et puis na encourage ka toujours mobali oyo azuaka mwasi na ya en charge azuaka bana ya mwasi na ya en charge et pas sameli mibale belete na kati ya poto surtout ya koko shikito yo ko expliquer Manuela makambo ya vie na ote okoki ko expliquer makambo ya ba mibali no te pa na ngai koko shikito Chimene nazoloba na yo nga na bota na bala na divorça oyebi pourquoi na vanda plus de 15 ans ya mariage Chimene yo nanu na vie nona no vandite mwana na yo oyo wana ya suka na âge nini aneni ni yo yebana na urbain ozo yo ke la batuzua parce que tango ba proposer muninga fiançailles ba proposer muninga mariage eza facile te eza eloka etumba eza bitumba yo komo lobela muninga o akobala te yo ne mama na eto tata na ye abala te yo nde nani ase fiancé te yo nde nani oko boko la ke na kati ndaku na bino est-ce que yo ndo mona ke boyo so mona eke no aye ko lelela yo ke Chimene edenga yo à chaque fois so baninga bazana ba mariage c'est là où tu fous la merde. C'est là où tu fous la merde. Dossier na ngana oyana ngona sanon kama Manuela et puis na corriger yo Manuela ngana mona musala Manuela te hein. Il faut lobela batu na internet bien que Blandi no sako soka kanga minga zongeli makamo aye pa Manuela po na prometto eloko moko na bi place ba ko humilier yo en public Chimene je vais contribuer. Eza lokwa ba Miss Soldat eza lokwa ba Parti Barbie. Place nyonso ba finga kayo Chimene bayaka ba finga kayo. Po nani no sala batu mabe trop. Ça veut pas dire que mutu soka yepeme na mutu wana nga jamais na koza Manuela yeyo azali na koza jamais mona musala Manuela tika baje place ya uta koko shikite place ya uta azalaka mama awa pa ya Manuela kitoko azalaki mwana na nga oyo na sepeli parce que mama yoki mwana mwa coaching namoni mwana azoloba mwa un peu hein azoleka mwa ba assurance mais bazali kwa mwa babaki zingi mo boy misatu ba osala life. Bon, Blandi, là, on a encore l'unité na bombe d'énergie. Lobby, c'est-à-dire qu'il y a coach benge, na mwana na yé. Donc, veut dire que Manuela, si on a mwana formé, to beta na nzoto lobby. Nani azaki coach ya muninga, nani azaki mwana musapo, Chimene na mwana musana nga. So na lobby ne kota life, o koto ko pupulo ko finga. Donc, yenda azaki mwana musala nanga. Donc, na lundi, na vie sans kolanda life. Vraiment na poso loba boyete na téléphone mais na koya pourtant to sala life ezala na bazo baka ti balanda biso mais na batu oyo ya mayele koleka yo nanga balanda biso donc to koyeba vérité za wapi lokuta evandi wapi donc na landi life na bango de ati avec donc na ziba point na jiba preuve na nga ko esali ke nga Manuela ta na oya oleka na oya otalisa ke koto boyo dendi koto boye ba intimidation na moni trop ba basé sur l'intimidation ya police bon toi na mboka Europe identité na nga boza nango voilà mobile na nga vanda na France donc eloko na sepela na Europe na zongi saka tout le monde mundele bien mundele ko wela ko funda mutu ya liboso elingi koloba te ke oza na raison. Ngela pesaka mutu nyonso chance ya koyoka tous les deux matoi. Ndeka baloba avait dit que zizi aliaka litoi moko te ayoka litoi moko te ayokaka deux matoi. Kozala presa kofunda Chimene mona lokola Chimene amonaka la police ekoma lokola famille ya urbain lukaku makatelemba donc Urbain makatelemba tellement tolobaka ke ayebi kokoma français alobaka français pour azavilo na boza balobaka français donc c'est normal
Donc, et comme à tel quoi, pour Urbain a dit que le français, donc alors la France, Urbain avant intouchable. Donc, Urbain Makata et les membres de solo là, histoire ya Koko Chikito, maman il y a 50 ans, avant à moi, à 35 ans, nandap. Moi, on est à Mobali, ou à 35 ans, donc, je dis que je suis à Kobotanga, mais l'objet au Koka, c'est moi, moi, on ne peut pas faire, on a yo, na oya ko la que vidéo, vous sali, binoni, stat, vous ama yoto. Non, oui, nalingaki juste nakozala na motuna moko otuna ya vana tika yo pona résumé na yeli live oyo nalina bimisa bomonaki tout à l'heure ba publiaki relevé d'identité bancaire apparemment ya mobali ya Manuela kitoko ya Monsieur John Sambi bozela muke na la sabino boza en fait le problème en fait Bozan faire n'a intellectuel. On n'est pas des connes, nous. On n'est pas des bouffons. On n'est pas des idiotes. Au contraire, tokende. Nabimi sa photo. Encore nature. Nabimi sa photo. Te mobimba nyonso te. Nabilingi na pesa kaka extrait, hein? Ya muke. Extrait ya muke. Bomoni relevé oyo ba uti ko présenter biso lelo. Relevé ba uti ko présenter biso lelo ya ngoyo. Place batie ba croix na ba surlignement boza bazo bate bokende bo télécharger bo mona vérité na koyebisa bino vérité a liboso eza boye place o ba bendi bokende bien boko mona na en tête likolo ezali kombo ya John Sambi bota la couleur nango bomoni ke relevé ezalaki touché Bota la Iban na poto ezalaka 16 te ezalaka 12. Pona bato ba yebi makambo. Eza pamba te tolobi ke tokoya. Eza pamba te boyeba ke loko yo mbala moko ekene na justice. C'est ce que l'assureur avait besoin pour attaque John ake na pesa yango po baluka ba rembourser ye ba mbongo apesa mwasi na ye. Ezate ke ya zangi mbongo na ningi na be na bino matoi po eza mutoke eza kado a ofaki mwasi na ye ba kopesa Koko Chikito te Chimène soki bato balandi yo très bien obando luka ba manœuvre kaka po ya koluka obimisa o humilier ndeko no tandis ko humilier Manuela te yo muto humilier yo moko botele sko ba date na relevé d'identité bancaire bakomaka le 24 opération esalamaki boyi botala place moko bomona bokende na ba photo bokobe nango bien totiela bino na mur Tokotie la bino na mire na pokwa lelo. Donc, place oyo, il fallait normalement bakoma les 10 ou bien boye 2020 bakomi ango 101. Bomona ango wapi. Aneni ni 101, moni ni 101. Toi ba mbombolo te. Place moko bota la relevé wana na suka. Normalement relevé zalaka batiaka une page sur une page. Soko ke na deuxième bakoma une page sur deuxième, ça veut dire page à liboso ya ngoyo, ya mibale ya ngoyo. Mais botala na se. Tomoni côté. Et puis ya misa tunazo benga mayele na bino bana poto ya tongo. Po awa boye na toza en fait na bentelo ya basi na ya mibale. Nazo fongo la photo au bien. Bomoni place oyo bakomi le 26 octobre. Bomoni ango bien. Bakomi le 26 octobre. Référence. Wapi kombo ya John Sambi. Bakomi 400 €. Mutu soka futi nyongone ya soso. Soka zoki nyonga mabata. Soka virela ki mutu ta futi loyer. Là, y a pas le nom de John Sambi. Toza bazoba te. Bobenda na kotie la bino capture. Bobenda. C'est relevé, ça a été travaillé. Même pose wanda kuna bato bazangi ba mikanda o basala kate pose wata palais et comme alika muiboke na Château Rouge to yebi masola ngonenge zalaka. OK Château Rouge OK mais en sachant que boyebe eloko moko Chimène na moi ça shekula. Boyebi ango Chimène na balo toucher shekula azalaki mwasi ya drogueuse. Abano me ma drogue putulu ya pembe abano bakango na se ya basi. Oh ngana olobeza vérité parce que bomona ki guerre à eux. Tata bana na yo banoti na tia kabiloka pembe na sepo ya ko tekela ye Hollande Paris. Donc soka teke aye. Moi ça bonga tambola déjà. Te on ça nous kaza boule international. Je mets dans le bofinga oté. Ya solo non mais siko lelo no fingo na douceur. Toke musika te dans quelques minutes nazoka ta Paul vraiment lobito après lobito lobi na kuna. Boko za informer ko za la show na show.
oyo kutu na minito nde rando ebandi kite ezalaki guerre na ngutaki nanu po chimie nazofinga bato babula chimie il faut lobela bato na internet ke likambo ngana oyo towelaka parce que ozalaka na mobali na ndako na epoke wana ozala na mobali na ndako mozala na likangu ya maître Maurice Loma siko ondima te ke maître Maurice Loma un jour akoki kosepela na Blandine akoki kokumisa ye na plein live na ba Facebook epesa okipelekesi yango wana okende ozoba foto ya bana na nga ya tata bana na ngai ya famille na nga opublie yango na internet lelo na oloba parce que mokolo Manuela oyanga na oyambelo kwa journaliste chroniqueuse moyena se déchaîner boyezate yango na profiter po na ngai mais makama Manuela bomoni makama Manuela yango tala nga na mutu natanga omoni nyonso elobamaki na internet na oyela bino pièce contre pièce ça veut dire no yesa Manuela finelanga bouton place boye balobi nini Manuela bimiselange eloko boye nayokaki balobaki na ngamu po tokoma groupe A na groupe B nani banani baleki na mayele po biso to bata réfléchir ta vous poser mutu question ça veut dire tu dois préparer déjà ton carnet de charges tant yo zo ya en face à mutu étudier déjà mutu yebi déjà via Manuela nakoya professionnellement en face à Manuela nakotune mituna oyo nyonso na relevé d'information ya basoki grâce ya yo chimene et nyonso groupe bosangana ki wana tout na relevé bokozwa mituna professionnellement tokofinga te donc Manuela kitoko soko za na mwa likambo ya oloba ya suka mwana mama bongo tokata na biso voilà donc ndeko nanga talaka RC l'équipe oyo de désert talaka koko shikito ndoki po bandeki balaka na pona kotalisa ba life si auto qui de désert na kanisa le msumoya na un kukao du kukao mais boyeka na lokuta po lokuta ya ngombe mtekanga mutu azaka mutu lokuta Manuela nakato maloba te pardon tango yo pesaka relevé bancaire na yo est-ce que bo pesaka bango code po baza na accès na compte ya mobali na yo yango nga navandaka na mbandaka mutu moko autika na kishapa siko ya ye poto mbala moko na pesi rib na kombo rib ya papa John iban na ye na pesi na kombo marge grâce alobi ke na babenga ngoni adresse ya ndako oui tokoya nango penza mokolo po tokopanza poke compte ya mutu na numéro ya carte na biso po fozala fo télécharger bien sûr application baza nango te mais to banzi nalingi kodéveloppe ngo na telefone te tomela mai ya yo basilisi lelo po balife na bango esili lelo biso pele ya mosusu ntango mosusu lelo tolobi tokoya vérité ezalaka nango presse te oyebi Manuela kitoko na otanga avandaka na kiti ya bokonzi abandi koloba okoéclaircir bato balandaka biso bazoba te oui motema bata John Sami nalingi olobela biso lika moko parce que olobaki ke yo mutu obokolaki ya obokola po yo fabrika ye Chimene Kiala aza produit fabriqué par Manuela Kitoko alongwe na sima ya clavier akomi mutu ya koloba sikoyo d'après yo tango bando yebisa yo bino yaka na lingo bima na rando ya bimisko yo na ndenga molili est-ce que kokento okomema ye world po la kisaye ke nganga zalaka na ba secret bele mazaka na moko oya bomba apona ye pote ya ye ngata formu mwana na ye kalaka na biloko oza ye moko donc veut dire que ata maître azola kiso shido ala kiso shido mais soko sali moins de règles que moi affronter maître petelo mobo pour la kiso que yemta la kiso mustalo ozo pala na militio donc chimène à moi non to bandai ni rando na tout ça qui est avant vous donc chimène prépare-toi il y a qu'à rando au beta ticotac donc non to y a en vérité rando fungwami chimène koki mate police avant na eto après c'était laisse ce que yé ngo bang Boti à cœur bandeko. On était se présenter donc bien dans un bon d'énergie parce que malina lala na makambo ngana yoki parce que ngana nila na procédé moi quand même c'est que lelo na vingé koko sa lelo te premièrement quand mozo ya kokota il faut yo ka ba adversaire balobini la nuit porte conseil ba adversaire nanga baleki solo lini balobini na zobande na vandi boye parce que na otala makambo ba lobby na osala ba papier ba tie
parce que tant nazoya devant bato foye bamakambo ozoloba voilà on a connu si ça passé ma confirmer que loko ko fini zate et 400 euros bazwa voilà na landine de ko wana etenya mobala lobini nike oh mais 400 euros bozo confirmer que bozwa côté on a pena tuna motuna kitoko mabeta tuna ngo 3 fois mabeti mo no pona ko ndima ngo pesa mo na pasi oui kati oui ba yo ndima na pasi mais quand même ba confirmer que bazwa ki 400 euros Blondine mobali la nalingo ke musika te bande kona na posta lo balelo tina deuxième Blondine oui dans l'émission voilà nasilisa na bango nga na okata na makamu na ngai ya yo lokwa nazobongisa kaye de charge Manila katana metokoya donc comment tu dis que koya kope sa réponse par rapport il y a vidéo oyo bango basali lelo wana pena automatique kandi bote alobi relevé wana oyo tie wana oyo tozwi mobali na yo akenda porter plainte déjà po eyambala moko voilà soki moyen ekozala mobali na yo porter plainte par rapport ya usurpation ya identité na ye po bazwi bacoordonné na ye nde babambi yango omoni et puis baaffiche yango na internet eza interdit par la loi Blandine omoni ntango ezosolola omoni soki ozolinga okotanga moto akomi bon navandanga nazali mwa olala otoza olala moko ezotitandeni alobi pena azala mayele mobali no pena akenda porter plainte ndenge babimisi identité na bango tokende na kote ya justice tolobela justice tolobela makambo ya justice po bango baweli koloba yango baintimidation c'est par rapport na ndenge ke manola kitoko afindi biso manola kitoko alobi boye bacoordonné oyo ya papa John evandi donc je dis que bango baza na droit ya kotia identité complète ya papa John na kati ya internet parce que mbila apesa bango visa ya kotia baidentité ya bato donc soki manola ya kungu mbila nde akangi manola mpo manola mobola bango bato ya mbongo na poto bana ya bazalaka te donc ebi komona raisonnement ya chimene zonga classe vraiment zonga classe koloba français ebele elingi kobaki kozala mayele te nga manola kitoko nautai kosala le mosu erreur ya koprononce ke signification nakoki koprononce yango te parce que navandaka na hollande mais soki oke na nga na néerlandais naza motu nayebi kokoma néerlandais nayebi kotanga néerlandais donc je sais que naza mayele mais na koto ya français nakoli na français nakoli na hollande chimene ntango ozosolola na manola moto toyo osolola mayele babi zwa mayele no totia yango na internet na likambo oyo na analyse oyo yo lobi koke devant la police que Manuela Kitoko a findinga a ridiculisé nga mais alors yo chimene na grâce bon ça te obeta 1 yo tie ba coordonnées na internet Manuela aye a fini donc bazo quoi que la police aye akangi Manuela avec 10 ans 5 ans parce que afingaki urbain makatelemba toza na faire mona bato mo baza bazoba chimene aza vraiment zoba ozwi John otie na mire ofingi mobali na nga donc nga so nafingi tata koko makatelemba na memi ngambo akangi nga parce que urbain famille lukaku famille ya baya wana famille ya baya na braza na Europe biso nyonso toza ndenge moko donc police apesa moto priorité te police asalaka enquête mpona bainformation na bango tokokende tribunal oui qu'on porte plainte, oui, au sens tout le monde, qu'on porte plainte, c'est gratuit. Qu'on paye à 112, c'est gratuit. Dis que ça a 112, bien on apparaît à 117, c'est gratuit. Voilà. Donc, quand il y a un bureau à la police, ils ont polé les points. Pour moi, la police, bureau à la police, ils ont l'église. Ils ont polé les points à Moutunios. Koda, ça la rendez-vous na yo, l'oba problème yo zanango. Ndi la dit dossier a déposé na Nessa, Matalina na yaka, Batali selon bateau, ba yaka portera, ba plainte sa Batali, le moni dossier mo revandi likolo ba dossier nyonso dossier ya madame Lukaku madame Koko Chimene ma porta ki Manuela Kitoko plainte par rapport à Lukaku ba ko bongi sanga Manuela tango ba ko bengi sanga Manuela ezamba la moko te batenga meno batenga bakraka na lali na garde bi non ba ko yoka nga ba ko pesa nga litoi tango ba ko comparer des dossiers wana ba ko tinda yango epa ya juge ntango bengi sa biso to samba ya koyeba eloko esungaka moto moni vérité koyeba kopesa explication vraiment naza na baclé bowana makambo balobi po video etikalaka en direct balongola yango direct balongola yango video eza bien enregistré biso mpe toyebi baje wana nga Manuela banda na banda rando na yaka kaka na bapreuve
nanu mutu alalisanga kao aza te parce que Manuela atambolaka na vérité natambolaka na pongo mpo nayebi ke kambo eza lokuta na kolonga te na kolia rando te nasepeli kaka ke ifale chine na ya nazali kobomba énergie nga bomba babi bomba bimisa gauche bomba droite donc nakozala video ya chimene ya lelo mpona lakisa chimene oza na 50 ans mwasi oyo atelemi liboso no akoya lobi aza na 31 ans oza na mwana aza mokolo na nga donc okoki obotanga déjà mais naolakise ke kozala mokolo eza signification te ya kozala mayele elingi koloba te ke oza mayele nakoya kobimisa kizoba ya chimene natali chimene ovandi olobi ke Manuela ayebi kokoma lingala te olala ebongo oyo afingaka bamerde na bainternet donc balife esalaka nazalaka wana donc nazalaka na niki maluka moto akomelaka nga nalobaki na bino na public ta masali ya live bastati tu oyo nga na tiaka ezala chimene tofingaka bato na français c'est urbain nazalaki clair eza urbain donc Blandine osako life alele désert yo merci beaucoup tosola prochainement na oya oyambinga tosola siko bagage tosola likambo moni likambo bonde bayebaka enquête tokende na banquête tosolola bato baolanda biso vérité evandi wa ba faux compte babandi kosala feti d'accord balobi bazofinga nga na yo c'est pas grave bongo yo omona nga naza nga eloko nini baosamusanga na vie vie ya kistar ekenda bongo so tuliweka bapalola mpona vie donc abanga likolo eyinda te mopao bafinga sida kufa te ti lelo donc vie ya bastar ekenda bongo moto afinga faux compte mais so baza binise na pidi boye ezaka elongo loko akoko chimene bon comprendre loba mwa moto oboka nu nanu motema no John Sambi Léopard nga na se soulager moke nazongela bango s'il te plaît soulager na yo zwata nonga na oya ma chauffer bango chauffer kitoko oloba ata quelques minutes nazoya tout de suite nga nazoyoka tika nga nayoka blanc Blandine leki okuba ok nabi koko shikito donc RDV nayebi te naloba jour te ka mosuku elobi ka mosuku dans 2 jours mena oya mais vérité ezaka très important télévision maloba tolobaka etikalaka tosola na bino kaka kala mingi te Manuela kitoko azoya na seki mingi parce que naomona babiloko ebele oyo bobimisi ezala grâce oyo aza mondebo mosusu lokola chorisho oyo batekaka na buraza kuna na bichi ngobila mais omona ke na ye motu na ye badipo mibale moto ayebi koloba aza te na ye tata journaliste analyste moto oyebi oloba aza te donc vérité oyo tozali nango posa 400 € etikali wapi bamakambo botie na kati ya bamire na bino ya eteni ya mobali omona ke tricage na mire nanga Manuela kitoko mwana wana grâce atinda déjà 2 papiers so botali 2 papiers yango na banglais ebela bafoti na anglais premier papier excusez nga Manuela banque esalaki erreur deuxième papier sous botindi erreur na erreur ya banglais na kati na yebi soki babanke yango ya baillettré ezalaka na Suède mais na deuxième troisième papier sous botie na mire ete na mobali eza na bagafe eleki na kati donc mama totambola na vérité kaisa yango wana na olela eza motoki ya mobali na nga koma mobali oyo apesi mbongo ya motoki na ye azwi tante apesi xer na nga tiela mwasi na nga mbongo na yasomba bafinga mobali wana obini blanc mela nazongi déjà e naotala mafinga esala nga so elo otenga ye bana baodoka bango bauti okota kuna bamoni biso tokoti te toyi kofinga bango te no comprendre te en tout cas Manuela kitoko balobi motema bata John Sambi ka ndenge olobi tobomba ebele oyo eza nango ka moins trop bakomo bayoko pasi te bazala agité te mpo tokoya bandeko bakende oyambela bino Manuela kitoko boyeba balianga ndo basepela mokolo ngando aliaki mutu basala ye matanga na mokoka donc vedie basepeli na butu na ba 1 à 2 heures mais biso tokoya tokoya penza tokoya donc bosala attention boyeba que ça sera bien préparé sur une émission oyo ekozala mbala liboso mpo Manuela loba mbala liboso mpo moto interviewe Manuela abimisa oyo eza na kati ya motema na ye soki ye asala baerreur na vie na ye akolobela bino mpe en public ke erreur nasala boye akosassocie na motu boye
lelo grâce à mobile nanga na comprendre vie eza ndenge nini grâce à BRR pe na comprendre vite okendele ndenge nini donc to boy ko lobebele Manuela kitoko merci beaucoup lundi na ina lobelo mo asuka na butwa lelo donc lelo kana ko ba prière nanga makata ya mobile ya koko chimene kufa lisu bien que donc mabinda c'est ça les kanga mata na nubaker te baker mabinda yirba pele kanga mane tireta nga to suba na butwa lelo ako suba na toilette bo ndenga mona rata avec la kanga pena libiki mona katia ya kate tirette mona kai saint rona nga na ko la ke liwate mais mabinda ne se kufa na we kufa lisu bien donc ba gros bisous na mutinyo soyo bolinga Manuela kitoko RDV calamité. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Voilà. Donc, Tozolanda. To continue. Nakatayo, ma chérie. Nalongola au parler. Ou bien Natia au parler au cas où ce lingo lo balika. Ok, c'est bon. Ok. Bonsoir, Keti Keti na sepeli komona yo ozala toujours rendez-vous ceux qui rendent les alinde yo monani. Keti Keti de longue date. Voilà. Nga lelo na ko répondre Chimène. Koko Shikito. Na boy na ngana finga yo parce que non mon esika na finga loté. Lokuta mabe non ta le gauche droite parce que to mélanger ba makamute. To ye kaka mo bona ngote to na douceur. To ye koloba na douceur. Mais rando efungwami ngam na yebisi bino ke rando efungwami bo yebi nde to vande la bato Manuela sala rando na ndenge nga na sala rando na ndenge nanga mutaleki biso na liboma azate lokuta babe na yebisa bino nyoso zala basambla basa na internet nga na yebisi bino na mona keloko na ko perdre soute na vie nanga jamais na mona ate na mona lo asika bo na internet te o e ko sambu sanga parce que na se prena en charge kitoko moi si na kati ya basi donc fille moko costaud na ndinga ba jona kenda kapena ke non propre makamunyo so kitoko ya liboso statut soi-disant bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.